kasonite eokolungwa baposo likola ko kwanza Naomi tika Jiditi tika eokolungwa baposo likola ko kwanza Namisa bokilo azoyo kasonite okolungwa baposo likola ko kwanza Benetika Elisetika okolungwa baposo likola ko kwanza Savon Zingangola esilisi bouton lotondu tatache mikusana nzoto kwa kara toboyi milimo ya kwa kara savon yangoyo. Bonsoir, Nabino Bagoza partout dans le monde, vous la chaîne Nabino BTV3, vous s'abonner, vous partager l'émission. Merci Nabino, toujours avec moi, votre ambassadante Shirabakayamba de longues jambes. Vraiment, le Tozana frère Nabiso Ababi, Nakini Aizana Bakouragé, Baza tellement ébélé, Toboyi Bakuluna, Toboyi Kokata Batu Machette, donc Bana Mibal Bazo Lukambongo, Bazo Sala Nyos pour vivre bien vraiment. C'est en félicité, dès qu'on a vu sur le Bali, à d'autres travailler au Solanaï. Bonjour. Bonjour. Vous s'est présenté comment on a dit Lunenzenge. Lunenzenge, ils sont à Kikongo. Bon, wana ils sont à Kikongo, ça signifie quoi? Lunenzenge, ils allaient Kombo uta bokoko na biso ndi ba non propre non. Oui. Pour tout tangi na ba classe ndenge ba tangi sa na biso c'est na classe to na non propre to na poste non to na prénom. C'est que ngana préfère ami mingi kombo bokoko. Nde kombo la ngeza Lunenzenge. Lunenzenge azalaki prophète alekana kata mabele na biso ya Congo pe Afrika. C'est que ba mindele bakangaka prophète na biso na Lunenzenge azalaki savant noir. Si au monde a TV bandit en noir et blanc, c'est que TV bandit en noir et blanc, c'est-à-dire noir et blanc, banda au sala TV. Mondele ndeta moyaki na esclavagisme, tout na colonisation. Nde akangaka pe ntoma na biso wana Lunenzenge. Ndakendaka abomaka ye na Zamba. Nde pe logo la bakoko na biso balakaka milimo na bango ezonga na 4e génération na bilenge. Nde biso tozoli na makamba bokoko. Je préfère mingi kobenga kombo wana Lunenzenge pour nazo telemisa milima bakoko na biso. Na yo ke loko moko lobi ba noir TV noir et blanc et banda pa batu mungi na éviter mutu mundu mutasala TV noir et blanc comment pour lobi ke non après mindele ayi na TV mutu. Eza bongo osolo tozoli na histoire. Do ba TV noir et blanc to ndota ezaki batu mundu banda fa pourtant. Wana pena to kobenga ngo pena ya pona koloba vérité. Noir de mutabanda ça la TV akata mabele na biso ya Afrika to na mokili so soki tozongi na histoire première civilisation eza noir ozolanda c'est que TV et salamaki na noir na salaki TV schéma wana ya TV utie pas noir de mundele siko tango ayaki azokanga bakoko na biso azoboma bakoko na biso domoni babomaki savant na biso wana to bengi Lunenzenge babomaki ye ndena sima kuboma nde bazwaki ba schéma wana poso ki tokele na mikili na bango ya poto omona ke bastatsa bakoko na biso to bakanga awa o bayiba basala nini bakenda nango na mabele na bango ya Europa ndomoni TV bandi na noir et blanc tango bakangi prophète na biso wana bamemi banini ba schéma na etu ya salaki nde Yesu mundela ki a développer yango akomisa ngo tina suka. Des temps à y lango suko pa ya koteke la biso lomoni abengi yango noir et blanc eza lokola sangisi des races noir na blanc ozolanda po noir na po blanc c'est-à-dire TV bandi na noir lomoni suko ya ko clôturer po yende suko pa bimisa ngo ba bayeba ke yende asalaki lomoni ya ko tsana blanc na suka nde na mokuse ko na loba nde bongo c'est que TV noir ni mutabandi ko sala ngo lomoni pe atana bilamba. Lelo mundela yebisa biso ke o biso ba noir to tambola mitakala mais bakoko na biso batambola mitakala te bakoko na biso balataka bilamba mundele nde na mboka na yenda tambola mutakala mais lelo na histoire et comment obima noir asala nini atambola mutakala c'est que surtout zinda kisa moi si ya Congo ya congolaise moko azana bana na jamais bakoko sokola na piscine na bana na
na bakaleson ekezala pena botosi te na bokoko na biso mais soki okei na bokoko ya mindele papa na mwana baza librement ya kokoki kosobola mpe place moko ata na piscine ndenge ezalaka eza nango mabe te seno bango mais salon na biso eza mabe te na coutume pena esengi bongo te ebima lokola papa ozoluka mwana ndomoni bakoko babombaka nzoto mais mundele ntango ayaki apanzi ndomoni akoma obimisa biso lokola tosalaka eloko te tozaka bato moko boye ya ntina te na kati ya mabele ya tata mpongokolani oyo tobengaka kolo mokili. Merci beaucoup. Non, ils ont monté l'église des Noirs. Bon, ils ont bongo. Soko lobi noir, l'église des Noirs. C'est l'église des Noirs, c'est ça, religion africaine. C'est l'église des Blancs, c'est ça. L'église des Noirs parce que bino bo croya Jésus-Christ était bo c'est la ramingi ba bokoko ba puti mais yango bo benga l'église des Noirs. Ba benga ngo l'église des Noirs pour lelo soko ke na ba continent. Au monde na race baza na prophète na bango baza na religion na bango lelo so toke tozwa exemple moke toke na Chine baza na prophète na bango oyo babengi Bouddha baza pe na bonzambe na bango balandaka olandi bakwayaka na Jésus te mais so otali façon ya vie na bango baza kosala bévention baza bien na musuni ndenge eza soki pe toke na barabe baza na prophète na bango Mahomet baza pe na nzambe na bango babelelaka ala mais so otali façon bavivaka bien basalaka bévention bavivaka bien na musuni c'est que vie na bango eza bien soki toke pe na baeuropéen soki na musuni ozovivre bien c'est que vie na eza bien bon vie spirituelle te vie ya musuni kaka bon vie spirituelle vie ebayena na spirituelle toye na musuni po mutu po bima boye na musuni bayena na esprit olandi ndenge bakosa biso ke bokonza likolo epesamela babola ndenge mateya oyo baya wana na verset ni baloba olobi bon eza mateya oyo bateyaka biso oyoka yango ta bapasteur yo priera na église des Noirs comment oyoka mateya wana bon eza bongo soki na koyoka yango mpo matoyi basala yango koyoka ti tose retrouve mpe boye na église des Noirs to na religion na biso baafricain towuti mpe na l'église wana non c'est que tobotami papa aza catholique mama aza catholique tosa mpe kaka na kati ya nzela wana tozolandela titititititi lokola ozalaki mwana elaka olakamaki un jour otelemela makambo bokoko nde omoni ke tosalaka mpe nini tobima mpe na bilongo na baeglise wana nde omoni tolandi siko nzela na biso pena oyo ya solo tobengaka kintwadi mais na logique towuti mpe na baeglise wana totamboli nango mpe toyebi yango mpe mwa mingi mais toyei komona réalité te eza nzela na biso te esengi biso te bayindo tolanda nzela poso tolandi nzela oyo mboka na biso etikalaka te kobonga mboka ekotika kobonga te na ndenge nini ndenge olobi ke bayindo bolanda nzela wana te mboka ekotika kobonga te na ndenge nini mboka ekotikala kobonga te soki toza koreconnaitre te moto akeli biso nani Jésus-Christ de Nazareth. Bon eza bongo wana eza ba croyance ndenge bandimisa biso selon Bible ndenge baye kolimisa po so tozoni na Bible balobi Yesu aza mwana ya Nzambe siko yo oza mwana nani ozolanda c'est que créateur azali Yesu aleka pe ozo comprendre na kati ya mokili mais aza na place ya sala nini amekana Israël na ba juif o Jésus ya juif ozolanda sikoyo créateur banda mokili banda atikala komonana te ozolanda c'est que soki na ba mindele babengaka Nzambe babengaka Jéhovah oki ba musulman bazobenga créateur babengi Allah c'est que biso pe awa tokobenga créateur tata mpungutulendo wana eza na Kikongo toka toza baluba tokobenga pe pandanshila ozolanda Kongo mongali atoyalaka vidi monkulu ozolanda nde wana bakombo bakoko na biso babengelaka créateur pe tango babengi na kombo wana azoyanola bango mbala moko ndomoni losambo ebandeke kokoma siko lelo tokoma kobenga Nzambe wana eza na Kikongo Nzambe oyo tobengaka wana soki tolobi to definisa ngo na lingala nza elingi eloba mokili mbi elingi eloba mabe seki ntango oloba Nzambe to Nzambe ozoloba mokili mabe soki balobi nza ya mvimba balobi mokili mobimba soki balobi ndenge mwana mbi seki oza mwana mabe nde omoni mokili ya Nzambe
po tozosambela ngo trop ozomona ke soko tali pena congolais to africain asambelaka trop makasi soko pourquoi pas tosambelaka mingi me mboka na biso ebomaka te mpona nini toza bapeuple péri par manque de connaissance. C'est que connaissance oyo balobi ke peuple non culture eza peuple oyo aza na culture te aza peuple moko ya kokufa. C'est que culture eza source ya développement ya vie ya moto. Vraiment merci beaucoup. On les a eu introduction na biso mais base na biso to monio ozana ba produit awa ozunte karoto expliquer biso to monio za rasta su ke belé ko expliquer biso pourquoi ko fabriquer ba produit au peu au fabriquer bon matondo mama Afrika na mutuna bina o tuni ya malamu biso toza bakoko basalelaka mingi nature. C'est que biso tozo sala eza mayele oyo uti na bokoko les inventions mobiles tant déjà au salé loko ezalaka te mais le bimisi yango c'est que eza déjà invention mobile. C'est que biso tosalelaka mingi nature wana nde monique ebatela mpe biso ata yo moko mpe moku soko ozolia biloko ya nature ozala mpe na nzoto ya bien ndenge moko mpe na nzoto na yo to na suki na yo ntango ozosalela yango biloko ya nature omonake ata nzoto ata suki ozala na sante ya malamu. Domoni biso tosalelaka mingi baproduit oyo toza na pomade toza na vitamine oyo eza pomade mpona suki ezokolisa suki po lelo mpasi bakoma po lelo nde balobi kitoko ya mwasi ezalaka nde na suki mais lelo basi bakoma kokorige nzambe nde créateur kwa nde tokokoloba na mokuse seke kolo mokili asali yo na suki lelo otali te ya suki oyo te esengi na kata na nsima kokata omona suki mayekola malamu lisusu eza te nakotia bitata baproduit na bango po so otali suki ya mondele na suki na yo moto moindo eza différent suki na ye eza petepete suki na yo eza makasi soko ozwi produit na ye ya suki opakoli econtraire elembiso suki na kolembisa suki wana ekememi suki esala nini ekata na ndenge moko mpena bakabelo na bameshi oyo bandeko na biso basi bazopakola nde omoni kokata bango basuki pomade oyo eza mpona kobotisa suki ndenge kaka nayembaki liboso ntango tolingi tobanda nazopesa basuki ya beton nazopesa basuki ya moelon nazopesa bopikiliki ya bokundu ya suki seke bopikiliki ya bokundu ya suki seke suki oyo ate eza na sante ya malamu te ate eza ta suki ya kisika ya niokankau to ya menopause po basuki ya kisita mpe eza aza na suki me suki ebotaka te aza na suki me suki ekolaka te ozomona aza na suki me suki eyaka lisuni te domoni pomade eza mpona kobotisa mabandi mpona kokia suki lisuni mpe mpona koyesa suki milai seke na kategori tu ya suki oza moto libandi o suki ekolaka te o na pakola mais soki ozwi baproduit ya baproduit naturel eye na esprit seke tosali yango teke na makanisi na biso molimo nde esali nini epesi molimo ya mbango molimo eza bongo seke ndeka tozoloba fumuli mbango seke baproduit oyo euti na nzela na ye po tolalaka tolotaka mpe ndenge ezalaka siko oyo eza mpendaki esprit nde esemboli biso zwa eloko boye zwa eloko boye esangisango ekokoma bo ezotraite boye tomoni tosala yango mpe tolanda mpe réaction yango tomoni mpe non normal ezobotisa mabandi ezokolisa mpe suki seke tokonfirme yango mpelaki te molimo ekosaka te seke ekolisaka mpena suki blaki te oyo eza vitamine po vitamine ya suki azopesa